Bonjour chers internautes, je suis Rézi Makengo, bienvenue dans cette belle chaîne concept Taucho. Abonnez-vous massivement, merci d'avoir déconné sur Obasoan d'Abisso de partout Bozali, Europe, Suède, Namoni Mama, Fimilandu, Napede Jodas Milandu. Na Londres, Belgique, vous avez vraiment ébélé. Abonnez-vous massivement. Lelo, na zonge libino lisusu koyambela bino pasteur Esaïe l'autre fois, tosi sakité. Mais lelo toye na sujet mususu o to bengi yango personne envoûtée et ses caractéristiques. Na ebike plus wana il y a à boire et à manger. Bonjour pasteur Esaïe. Bonjour, Papa King. Bonjour, vous allez bien? Bien, naza bien vraiment. Je suis au sous lelo hein. Na sepeli chaque fois na visite na bino eza malamu. Vraiment ngape naza ravi ya komona bino. Nzamba pambola bino pe boye na bino. Merci pasteur Esaïe. Toto le bela personne envoûtée et ses caractéristiques. Tokota malamoko na sejina biso ya lelo. Pasteur Esaïe, envoûtement eza nini d'abord et pas en moto. Bon, envoûtement d'abord eza comme aveuglement. Donc moto azo sala eloko na pensée na yete eloko moko ye ko s'ajouter na kati na ye bandisi ko diriger ye ya ba bengi envoûtement. Donc moto azo ko agir pas par sa propre force mais par une autre force. Il y a un des envoûtements. Le balongoli conscience na ye, balongoli savoir na ye, balongoli capacité na ye a comme ko agir selon conscience ya esprit wana. Conscience, capacité à esprit. Donc, tout ce que Bazo peut se comprendre, il y a la manipuler. C'est lui qui a envoûté, il a manipulé. Merci, pasteur Esaïe. Alors, Moutou a envoûté, bien sûr. Mais, basi nini, topé bilembo nini, autre que mona et pas Moutou oyo a envoûté. Je crois que tous dans la syllabus oyo, Bazo est la personne envoûtée, donc, et ses caractéristiques. Moto aza envoûté pe bizaleli na ye. Pour mona wana to sauter déjà parce que to komango. Bazolo bela biso nanu awa, celui qui est envoûté ne peut pas faire la volonté de lui-même ou la volonté de Dieu. Donc moto aza envoûté premier signe asala ka posa na yete. Akosala pe posa nzambe te. Akobando sala posa ya force o ezoko diriger ye. Le yémoko ko se servir te ndenge na Romains 7 balobi Romains chapitre 7 banana 15e verset ti kota ba 28 hein au mona 25 26 27 au mona kuna Paul azoba makambo ngana ya malamu na yebi na ko sala ngote mais mabe oyo ngana bikeza mabe na ko sala te yango na préférer na sala mais si ma ko sala ngona comprendre ke ngafa na sala ngote wana ba signe ya makasi ya muto yo aza envoûté doit sala te selon ye ma sala selon esprit de commandité ye ya onde ba bengi envoûtement. Alors est-ce que ça na âge envoûtement puisque na ndio malamu olobi eloko oyo azomona yango mabe yango zo sala oya malamu yango zo sala te. Alors to moni pe ke sana bana mususu omona azana na maturité te awasa makambo ko bonandaku azo juger ndoki mais en réalité ils a âge à maturité te. Est-ce que to loba ke mona azan voté? Non, et ça là important, faut qu'on ait un discernement. Nous avons pas biso do un discernement. Na kata discernement comprendre pour envoûter maintenant agité. Bako envoûter bébé. Bako envoûter bébé abota mi siko envoûter. La fois passée à la délivrance à bébé moko il y a 2 semaines. Abanda ki ba envoûter ka la cadeau ki kolela naie pour pénaliser ndako mo matin on ba ya ki ne kaka na prière, on a prié sur place à s'arrêter. Et à la ligne avec Kimia. Donc, envoûtement, ils ont agité, ils ont niveau, et bang rappel au thé. Tout à cause de la condamné l'esprit. Ils ont agité. Envoûtement, oyo, et yaka, nanzela, ya famille. Envoûtement, oyo, nanzela, famille, na envoûtement, oyo, yaka, nanzela, ya baninga, ya musala, to, baninga, to, na quartier, na avenue. Le deux envoûtements, wana. Oyo famille envoûtée yo na oyo zui na ba camarade à musala. Envoûtement ne sera plus dangereux. Donc envoûtement plus dangereux ezaka nyonso.
Parce que si tu as que la famille est plus dangereuse, tu aussi parce que envoûtement, il y a famille qui est troublée. Et bébé si parce que bani na ngobana kala. Envoûtement, il y a balabala, tu as le pan, il y a milliers, tu as ami. Et que l'ongolo na vie na minute moke. Donc cela n'est pas mission oyo envoûtement na yeli. Parce que envoûtement il y a une mission nango. Monsieur mission nango yeka po et l'ongolo na libala. Et l'ongolo na libala. Monsieur yeka po et bébé sa relation na yo, bébé sa relation. Monsieur yeka po aimer et s'ils sont bons, donc nous c'est ça qui envoûtement. Il y a mon nene ya muke zate et tous les envoûtements. Yango na mona ka batu mingi bazo kota na monde de l'event ce qui est don na yo tetika parce que muto ayebi ke eza grâce na ye akoyebisa biso bien akodévelopper ngo bien parce que envoûtement monene ezate. Mais ozondima que na binu ba passer boza envoûté. Non. Balobi moto nyonso à cause de l'envoûté. Moto nyonso à cause de l'envoûté. Moto nyonso par erreur à comment envoûté. Aux à la pasteur, aux à la diacre, aux causes à la nani, aux causes à l'envoûté. Surtout qu'il y a la Bible, batunde ba interpréter la version ma BP compréhension la Bible. Est-ce que vous que Jésus un moment diable a eu possession na vie na ye? Muto asala croix ezaka nzambe te. Bakanga Yesu ba memisi croix zo kuya nango. Na tawana nani azaki na reine. Eza bato batindaki croix wana. Et Golgotha ezaki place ya nzambe tatanga. Kolonda nzambe na ko transformer yango e comme lié à lobiko, mais en réalité ezalaki lié moko bango basalaki yango banosala makambo na bango. Ezalaki plan na bango so mutasali mabebo totie na toke na croix wana babenga yango lié de crâne. Omoni ezalaki pona miso men kolo tango ba comme tour à Yesu nzamba ko transformer yango. C'est ça nde lelo comme donc mutu nyonso ata biso toteya ata bino bato bazoyo kaka boye bake diable aza kobanga mutu te aza na niveau des études te ana kombo mutu te azobanga mais diable abanga kaka kombo Yesu zakati na biso. Merci pasteur Esaïe. Vous nous suivez de partout mes très chers internautes. Je suis avec pasteur Esaïe Naïd Zolobela, thème au Tobengi, personne envoûtée et ses caractéristiques. Pasteur, peut-être on a malamuté. Pourquoi le Bible pasteur peut pas envoûté? Parce que vie comportement au deuxième mona na ba pasteur puisque ba pasteur est belé même na poto bandeko ba souffrir bandeko surtout bandeko ba na poto ba souffrir makasi ba pasteur ba venture ba belé oyo ba na Kinshasa awa mutako pesa ye confiance et après abuser akangi téléphone parce que pasteur o sala ba acte wana et on a dit que nous des pasteurs envoûtés pour pasteur oyo zo linga pasteur en église oyo azo kosa oyo azo à mesure te ya assumer ay ba responsabilité to bien ngoni envoûtement. Donc envoûtement pasteur azaka envoûté par épreuve pasteur ko envoûté na mbongo alinga mbongo ya muta poto mais na lobaki yango pe pande komoko ndeko wana nzamba pambola ye alandinga ka na chaîne oyo etango alandinga na solaki na yebo na téléphone ebisi non pasteur nyonso à cause de la faiblesse diable à côté. So diable à côté muso azaka na cupidité esprit mbongo eza envoûtement. Olinga mbongo bani ko pesa bato responsabilité mo oza capable te nga lelo soki na bike na kosambela pona mutu fona ndima soki senga na bonde na kokota na bonde soki jeune fona jeune po mutana abika mais soki na komi ko kanga téléphone be na yebi eloko na osala te ou bien naza commerçant ou bien naza escroc ou escroquerie d'esprit satanique parce que soki nga na zu exemple eloko mo ya yo pesinga c'est fona za la responsable na luka solution o solution ko zongo pa na ngate mais nzambo nga na zoluka ndé akopesa solution fonga pe na se sacrifier pour yobika soki okutani na pasteur ya bongo c'est que devant ces actes faut kutana na pasteur azo simer responsabilité o aza responsable capable ya kokota mozindo pona koluka solution na yo le tozana posa siko na temps ya koyebake biso bino bato bozolandanga boyebake faut ko discerner avec quel le pasteur oyo kozala na ye oui le pasteur dia envoûté bazali soki oyo azate na kokosa bazali bamusu aza envoûté na mbongo musu na masanga musu na basi musu na lukuta musu na lulendo parce que azosala na tâche ya nzambe azosala tâche ya bato c'est ça on peut balobaka ke na église
tu banni na offrande il y a $50 tu matati de colo et ça fait quand vous mat puisque dans l'église ne ba rendu on a mususu mona ay neka na $5 ay neka mususu na 2000 francs mais pasteur le que non et ma bonza et ba ina $50 mais tant ba $50 ba telemi au moins que non ta $50 hotel maté pour ça les soni so asana ki musuni asana ki nzambete amona que non ba telemi 50 nga 5 et ça ngai bien té et tu bien pas vous kaka non c'est différent photo le bango différent entre appel de fonds na Bible ezalaga ba tobele ba te appel de fonds na Bible Moïse azotonga arche nzamba yebisi Moïse bozwa ba bijou ya basi ba boucle d'oreille ba ya or botiango bozwa ngo botiango na bolamba ngo po sala arche eza biblique ko préciser la biblique ce qu'on a niveau est-ce que tant Moïse a senga ba or croyez-vous que ba tuno sona kata Israël ba kina ba or non eza o bazaki na ba pesa ko azana ngote Bible contentez-vous de ce que vous avez pesa ozanango ceux qui ont été offrande to ba ko offrande no bando temps eza mabe mais ceux qui to na besoin mo to so maneti le pan to so maneti ba drum de vandi to so maneti net na temps biso clavier baby pour to so ba clavier au clavier pour to so mo faut moi ba $600 oya bien parce que pour to so ba clavier $700 faut to banda ko yebisa mutu ke pesa mbongo no so zanango o ba to so ba za ba mvute Bible bina Esaïe 40 verset 20 babi bato pauvreté zo diriger bango etindaka bango ba pesa moke osiko to luka $700 bando pesa nde olingi mutu apesi 10,000 francs si osiko toza 50 na église avec 10,000 francs to ko atteindre clavier te impossible mais faut to ba ke to bani na 100 bato a 100 so ba lega ta 3 to bi ke to komo ke ne vers la moitié bo bato a 50 ba bato a 5 moitié to ken bato a 20 faut to atteindre tina dernier couche mutu parce que mutu ko pesa na capacité azanango wana eza mvutema te soki nde akomosala yango na baintere na ye wana eza cupidité. Mais sikoyo olobelo ko moko ya très important kosomba le pango pona église bande ko mosusu ya bonne volonté bazaka na bango mutombo lobaka ndenge wana ke achat parcelle ben yango pena ndenge wana achat parcelle tombo lobaka ndenge wana eza na mosusu peut-être ba moyen na ye asungi pe bin bosombi église bosombi parcelle wana mais comment ngonga moko boye to souhaiter te oza pe mutu okufi mais parcelle wana et comment on a pas problème puisque bana yo ba croire que non eza passé eza le pango na yo mais ba sœur église ba frère église na bato bazana simana yebi ke le pango oyo esomaki na kombo église ozomona ba confusion wana ezara après ko kufa ba pasteur famille oleli parcelle ba bosani ke parcelle wana ki esomama ki na ba frère to ba sœur ya église bon wana eza erreur administrative na bengango omoni je ne suis pas le meilleur ya bato nyonso mais ngana meka obundana moni drum oyo mutu apesa biso bafamille epesa biso mbongo ya drum oyo eyebi Kinshasa te mama ka mutu eyebi Kinshasa bana beyebi Kinshasa te me batinda mbongo na bango mpa na nga me nasala effort nazwa bakambi église oketi na agence tozwi mbongo toke nango bayebi bango te cas particulier na nga nasambela mpo na bango mais lorsque natayisa bango ke toza na drum te bandi basomba eloko mo église tokenda na bango tozwi bafrère tokenda bango ti place toke somba biloko nyonso embongo ezangi na bakisi mbongo nanga bayebi bato wana te me bayebi ke famille moko esomba yango biloko ebele meme groupe wana eza wana ezalaka ndenge moko biloko ebele eza so mutu apesi fo emonana bon neti lupango eleki biso eleki nzambe na monene soki basombeli lupango eza église kokomisa yango ya yo te eza église difficulté mosu eza nini baoyo bayaka kotravaille na paster nsima paster soki akufi anyokamaki peut-être akufi na bitumba église olie yo otikali ozwa pe responsabilité ya kozwa charge ya bana paster parce que toi tu n'as pas souffert plus que paster yo otambusa obongoli motema na kati église wana mais lelo nzambe asali grâce okomi paster na église wana paster akufi yo mbala moko omi responsable nayebi paster moko akufa na dima pasteur Michael aki na église munene bato ebele tango akufi remplaçant na ye eloko alibusa wela ki local pango église abimisi mwasa pasteur na ndako ngafona kota po pango église ndako église ngafona vana yebisa mutu abongo asali malamu siko pasteur musu atikali eko préparer nini lobi kuna le départ d'autres
bato bazwa sima na biso toza nde tozo ko bebisa makambo mais arrêté nga naza bonana pasteur na nga liboso nga zaka na pasteur mota na sala stage na pona na sali théologie na KDC na kesa stage pasteur na ki suspendi ba privé na droit privacation na suspension ko za mbongo te ko za cadeau te biloko nyonso ratio ko za tenga fonazo mais nga lokwa na yeba ke ce pasteur la histoire mu za bande église azunyo kama vema kama bele na bunda naka ke communauté yeba te mais biloko bazo pesa chaque mercredi nazo pesa ngo ye ezaki nango eloko te après suspension esilaka aremesanga na vie na ye na perdre eloko te ezaka ka comportement na caractère yango tozoloba mutu aza mvuta kozalaka na nkoya bato ya mabe ya pa bato. Ok, c'est une parenthèse na fongola qui est donc ceux qui passaient à Koufi berger sous pasteur ni benga rango owe le pango église et ça fait un envoûtement. Alors pasteur Esaïe tout le bien envoûtement ba foyer puisque tout le monde a mabala ebele bande ko moi sante ko mobali ba balani ba sali ba 15 ans ba 20 ans 5 ans 2 ans bazaka na bango bien mais du coup au monde mobali a changé mobali ando ko mena masanga to ko mena masanga mobali ana kindumba to ko mena kindumba pande ko moi spe ezaka ndenge moko de ko moi saki malamu de ko moi sakomi ndumba ko ba comportement mabe et voir même ndeko mobali ko yebisa yeke zolonge loko wana azomona ngo pe et comme problème akoni ba réponse bien ka be kateli c'est-à-dire que eloko ezana ngwana mobali osenga ya azora pesa za wana ezana sa mesa wana zone kola mesa wana ba réponse mero kata kata alors wana tant ba comportement ne koti na foyer ndenge wana to ba yango nini envoûtement bon envoûtement eza pe bongo eza omoni abalobi nini être envoûté c'est être envoûté ou possédé par un démon ou sorcier, c'est un niveau spirituel ou invisible. Et ça, kozala envoûté, to kozala diabolique, kozala envoûté, to possédé. Et ça, niveau moko spirituel, et ça, emona nakate. Mais ba acte na ngonde sanini, emona naka. Omona, tout na moi sango, auparavant soumise. Ma komika bongo, eloko ni ezo salakati na epa koma bongo. Il y a un esprit. Esprit wana ezo salake moto azala malamu te. Comprendre? Alors relation baby, baby personne ne peut la comprendre. Ça niveau mo muta comprendre raté. Hein? Muta ko comprendre niveau wana te. Seulement faut discernement ne au faire comprendre. Baby qui oui parce que la vie spirituelle n'est pas facile à découvrir. Toutefois, celui qui est envoûté, il est aussi aveuglé. Moto aza envoûté, aza pas aveuglé. Et tant qu'on aza aveuglé, c'est qu'azo sala makamoko, ya ye moko aveugle ata lati kito kwa, aibi couleur bila malatite. Aveugle ata azo kende, webi se potopoto azo sauter potopoto aibi mesure nangote. Donc il agit contrairement de ce qu'il est. Donc l'envoûtement eza na passe ya bongo amoni couple muso ki envoûtement koti moi ça ko comprendre mobali nete mbala comprendre moi c'est nete ce que diable a sala nini atomboli ba raison moi ça mona mobali wana asala a créer ba acte pas mobali ça makambo pour moi ça zo raison a créer acte pas moi si asala po mobali mona ngo raison ce que tibino en confusion et confusion ntango zo sala moi harmoniser na libala na bino ezate pas seulement na libala même na musala pas seulement na même na ba société même na kati ya église et comme à étape il y a une compréhension et ça esprit babenga esprit oppression et ya ko agir et saliso mabe moko o ezaki même na capacité au sala ngote c'est parce qu'il y a au-dedans un esprit qui te pousse ya ko sala ngo c'est ça donc yango monaka c'est très important ya koyeba babi il peut poser un acte grave mais sans comprendre mais il doit dire le contraire. Par exemple, leur parole, leur habillement, toute sa vie manque de vérité. Celui qui ne cherche pas Dieu. Le biloko ekoti mutona maloba na mona maloba moko mbeli hein. Pas yebiska moi si n'est pas moi si mbabo na kanga biloko na ken. Le diable a préparé ya terrain maloba ko nokoya. Que moi si pourtant ngoyate. Atie maloba mbeli.
diable akoti na abiyema moko boye po na kati abiyema wana mutu azala envoûté séduit bambeli balingemi kwake aza kitoko nzoka elatelwa nde ezokota na kati ya mitu ya bato omona manke na vi ne mobimba comportement moko ndenge na ye vi na menaka ya ndenge nini manque à vérité mutu mosusu akosi te na vie à cause de la kimia te ce genre de gens bato ya bongo aza musika aza envoûté mutu alukaka nzambe kosambela bino akoyaluka kuna moni lelo diable azoka envoûté bato basambela te poni azwi mabe ya bapaster atie liboso mpo mutu ayoki yango sans discernement bina kosambela te bango to bapaster bango to bana nzambe or ke biso tozondimela bana nzambe te tondimela paster te me tondimela yesu. Bon, toye awa omona ke bazwi biso exemple ya Caïn na Genèse 4 3:10 omona ke Caïn akomi envoûté aboma ndeko na ye nsima koboma ye batuni ye Caïn où est ton frère nayebi te singa mona batelaka ye je ne suis pas son gardien omoni abosani ke mutu azorépondre nani c'est son créateur donc envoûtement tindaka mutu se sentir au-dessus ya bato nyonso ya monaka c'est eza jeter na vie faut mutu aluka nzambe babi qui peut être envoûté tout le monde peut être envoûté ou diabolisé sans discernement mutu azangi discernement à cause de l'envoûté à cause de la diabolisé babi na Romains 12 babi ne vous conformez pas au siècle présent. Romains 12, 1 à 3. Mais babi tout par renouvellement des esprits. Oh, comment mutu à cause de renouveler les esprits? Parce que l'esprit m'a bezaki déjà kata mutu wana. Oh, diable a été babi ne awa. Babi diable a mis dans le monde beaucoup de choses pour nous diaboliser. Il fait tout pour les enfants de Dieu parce que beaucoup de chrétiens qui prient Dieu font des jeûnes et prières, mais ils ont tous envoûté. Babi bate belé. Diable a été biloko belé na mokili oyo. Ba biloko belé réseaux sociaux, ekoti, ba makambo belé, même ba cinéma biloko belé koti na ba crier belé koti, ba crier monsieur ya monde des ténèbres. Et bimi bato ba komo betango. Ce sont des pactes ça bato ba alliance. Au nom de Guégué. Ngana yebite. Ngana yebite wana na yebi yango te. Na lobi lango te to sotango parce que na ba cri kaka ceux qui osent convaincu nango on part avec ça. Mais ba cri belé koti ne vient pas de Dieu. Omoni. Neti mutumo abio cri na ya betara na yemoko abetira ngo bato. Yo pozola na ba théâtre na ba film nigérien ba musicien même tout ce que ba musicien dans l'ensemble na habite que musicien chrétien on a mettre dans l'ensemble ba musicien ba cri ba beta ka botu ba cri musu bazwa ngo wapi na Bible ils ont la place moroté et ba remplacer au nom de Guégué la place au nom de Jésus. Na Bible place va remplacer au nom de place ils a rappelé au nom de Guégué non de Jésus pour tout le monde qu'il y a aussi un serviteur de Dieu qui a dit au nom de Guégué m'a défendant quand même. Bon si comme mutaza mieux placé à expliquer ngo zaye parce que ngai lokola na yebite soka lobango na yebite lokola alobango te ka lobango ndimi yango au Bible bina za la témoin loko misu na ngemoni na cause pas envoûté par rapport au témoin loko na monité. Alors, c'est bien, pasteur Esaïe. Maintenant, ce qu'on est dans Kalabozaki, va passer par qui logique. Comme on a pasteur pena pantalon, un pesticide benza ya munene, moi chemise à munene, moi soulier et moi munene. Mais lorsqu'on est beaucoup moins sur pasteur, moi pena veste jaune, na seconde pantalon rouge, soulier bleu. Pour moi saper ma casse. C'est ça vous te matez. Habillement. Eza envoûtement te kolata eza envoûtement te sauf que c'est comme esclave nango lelo comme une église comme la ça bilamba wana envoûtement wana comme ko envoûter bato mais ceux qui nzamba pesio auparavant frère mais biso ba chrétien ba pasteur toi qui na envoûtement de moi pauvreté là vous êtes d'accord avec nous tant te ya ba pantalon toboka netinga na te ape bongo pantalon toboka ngape na te bongo lipa pe panzani na libosa cher
parce que olata kutene na kala pasteur soka lobi malinga moi c'est famille ko boya et à ce temps là tout le monde est d'accord les autres ceux que alat mais bible bi Salomon alata ko les fleurs alaka magistère et bola ma Salomon asala alata ka te pona ko lakisa bato ka be olata malata ki pona pesa melaye de ceux que olata na yo na ndenge malamu nzamba apesi yango se réjouir nango ezanzambe ceux qui sont comme ça là on est souvent d'accord luka mabe sala mapo to une église to ki biloko église to ko seli mbongo mona sombo parce que son bilamba wane komi ki moyibi na kata temple c'est parce que là je paye ma casse bah parce que mon gars que non père que l'équipe m'a trop beaucoup na ngambo wana li amo comme là en passant et ça problème na ngaité alors pasteur pasteur Esaïe alors merci aussi à... C'est lui qui a envoûté ne peut jamais avoir l'envie d'abandonner le péché. Moto a envoûté à Ranaposa ou Tika Masumute. De ceux qui moto à côté loge, c'est qu'à Yebinzamba Benga été. Et là, on est au côté de la loge. Pour moi, c'est loge, c'est faux. Moi, ngai na témoignage. Ceux qui écoutent l'église, ils ont une dimension parce que ils ont un combat dans la vie. Nga na zwa bato ba ko luka yo po kaka ba don za na ngoma kasi soto koti na maison na biso o sala plein ngai ba consultanga muto bato pe ba ya ko luka ngaso ba lani na internet ba ke na lobi na bango ba lakisanga ba biloko o soko tiango boy full nombre na mona ngo mais comme na linga na ngate na ndimana kambana nga ma full muke bato muke o nazo sambela na bango metango bato bazole wa église ngo kolite menzoka komba na uti na ngo yango ba lokolo lingite au monde sur l'église ne kokola ba yelanga bitumba santi ke bongo sambela 5 personnes pour niveau kene ko luka bango na ndimaka na ngate bazali bato bongo j'insiste que bazali parce que na monango ba solistanga pa pasteur Mouta Brazzaville ba solistanga pa pasteur Mwangiringi ba solistanga pa pasteur Mo ya milier na biso kaka oyo mais le quoi na linga na ngate ba yebi ke pasteur Esaïe aboya kana ye alors natika la na nzambe mais yango te ko empêcher ba na nzambe ba sa dere pa nzambe pas ces anines batu ba yebi ke ba yeli nzambe mais yo pasteur ozana iloko no musu ya moni ba pasteur mi ba kufi ba teli bango poisoté eza nzamba beti bango pona mabe bango bazo sala pasteur Esaïe otanga na misu au soulever point très important. Très important. Moi, je connais puisque je suis journaliste d'investigation au EBI, à part Makambo. Et c'est un pasteur qui a changu na njili na bino awa na changu. Pasteur wana a une église na moko ya polémique mais tout le pasteur ba voter faut le ba quand même. Pasteur qui na église ya munene, bien sûr église munene, ando ko normal. Mais pasteur wana ba ko proposer à côté na loge va soutenir l'église, mais parents on appelle ça mutu moko dans cette église. Et puis mutu wana asa n'importe quelle sœur, n'importe quel frère il faut ça mutu ou il y a une église mutu asa une responsabilité dans cette église. Bablo wata nzo comme la bino. Et ça bino ndenge nini parce que na chango. Moi je connais. Bon, yo mutu yebiye. Lorsque ngana yebiye te na ba 8 na ba note. Mais ça ba pacte mo bizarre. Papa, tu auras une famille. Tu auras une bana to bota. Quand tu veux sacrifier bana batu mususu, muta yela ki nzambe. Yo comme ko pese sacrifice. Nkolo ya batu wana. Azo monote. Ba pacte wana il faut boya. Neti nga na yebi ba onaza. Na kondima ko céder jamais na kondima na kufa pauvre nzamba sepa nanga, mais na kufa pe pauvreté pour nzamba capable ko pesa nga momo na nzela na yo. Incapable. Est-ce que batu musu passer avani na ye basombele loko basombele mama pango basale lo effort hein ezaka question ko zala malamu na nzambe ceux qui muta bongo aza a sacrifier ka batu ama se repentir. Merci à maman Afé Milandu PDG d'As Milandu attention envoûtement ce bon monique compréhension côté makas entre binomi balé na zoble maman Afé Milandu na PDG d'As Milandu. Ce qui est compréhension côté botimbelango. Botimbelango. Bokiba na envoûtement. Ngape na zoloba mama fille moko. Maman Afé Milandu. Aye moko foazala makasi parce que tango azo ndi mabiloko ezote ya mapana ye faut banda ko contrôler pe esprit ango pana ye parce que l'incompréhension eza mabe awa balobi nini c'est lui qui est envoûté n'a pas de position fixe comme vous le voyez
au moins lelo azoko honorer mobile lobi kuna komi na ndenge naye lokola azuza mbongo peut-être koleka mobile naye akomine au-dessus non 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 donc moi si faut tikala na respect pas mobile naye parce que maman afimilanda nazo bisaye moi si pas na respect pas mobile parce que moi c'est hasard supérieur ya mobilité mobile peut faut ba honorer moi c'est pour moi c'est esclave te donc de part d'autre mobile pas linga kozala trop chef na kata liba les envoûtements donc photo longola ki trop chef liba les harmonie batumi balé bayoka il faut batambola ndé moko na objectif moko. Je pense qu'il y a prophétie. Je pense qu'il y a prophétie. Et comment vous appelez prophétie? Ok, merci. Il y a prophétie, ainsi dit l'Éternel. Il y a prophétie à couple moko. Merci beaucoup. Pasteur Esaïe, nous enchaînons vers la fin de cette émission, mais tout ça dans le moment, ok? Nous avons imposé à battre beaucoup, puisque na mosa nanzambe o azan voté. Tant que vous avez beaucoup na bio, au tché le colo ya mutu ya monzimi. Ce que vous avez envoûté, je pense directement au transmettre et envoûtement. Bon, nazo baté hein, bon biso toujours grâce à bon la monté ma série 90. Ba 89 90 toujours grâce wana. Tous a différent peut-être. Génération et si qu'on habite tombé en génération trop de vitesse. Oh à notre époque pour bana ko imposer batuma boko na mutu, faut les déjà 5 ans d'expérience à vie chrétienne. Mais le comment nango mutu lobi azaiki mo pagano lobi kuna il commence à imposer les Bible lobi tu imposer batuma boko te na précipitation. Donc mutu on donne ce qu'on a Bible lobi, on donne ce qu'on a. Et on donne ce qu'on a. Ce qu'on a envoûté, on peut s'atteindre à beaucoup. Maintenant, on comme lokola yo. Mais ça peut na sens musumino comme on appelle mutu traité impire. Mais ta musa na impureté. Omoni? Ya batu musupe to qualifier mabe bazamba mabete. Nzambe ka memba on a été pas bongo. Batu bongo bazali. Alors ngana zoko insister ko lingaka te mutu nyonso a imposer ka yo loboko. Eza propreté, eza pe malamu te. Même écoute kaka bana basi onde bakangisa suki. En réalité mutuna yo kopesaka mutunyo sote wana za réalité mon azo bisabino ngana baina de défense kala mutuna yo kopesaka mutunyo sote parce qu'on ne sait jamais nini bazolonga la mutuna yo nini bazotiana mutuna yo so yo ko connaître bino nde batu bozolanda quand il y a un problème première solution lukango panzambe buka mabolongo deuxième solution kutana musala nzambo nzamba abongisi le luka di cinéma prier pe pona musala nzambe so musala nzambo na lingi na pusa na pemene soko lingi pesa nga priorité mona nzamba tika ba te akoya akotio na musala nzamba na bani ko mona mokola liboso bo solo ko comprendre que nzamba tindiyo basini ezalaka ngana batu mususu ngana bonda pona ndeko moko na États-Unis na sambela pona téléphone mais mio mebima pou mio mebimi na nzoto tango to prier mba moko ka pou na nzoto pa mio mebimi ngeza nzambe donc il faut to boya kaka ba imposition de main ngana boyango bebimi pe boyango siko nous de l'obarake malédiction sans cause est nulle et sans effet siko soki mutu envoûté ngai nebna le kambote. Et c'est forcément renvoûtement faisons raka. D'abord, à quoi envoûter mutu nani ba envoûtaka. Muto aza nanzambete. Hein? Muto aza na bo santute ana bonzambete nde ba envoûter. Oh Bible lobi David azolo ba na psaume 23 l'Éternel est mon berger. Oh muto aza na kata bergerie ya nzambe envoûtement côté là. Il est notre bouclier. Alors ceux qui osent distraire ndé envoûtement kotaka ya omona fo otambola na nzambe correctement berere kozanga te parce que tozaba imeme ko abandonner nzambe te na à cause ba problème ezoyela yo parce que ko fungula porte pa nani parce que muta asevaka 2 mètres so saleli nzambe te asali satana muta zaka na 2 mètres asevaka so ki nzambe te satana donc na ebite yo oza ko servir nani kanda na yo teti na yo lukuta na yo kinduma na yo lulendo na yo ba divorce ezaka plat diable ezaka plat nzambe te nzamba kabolaka batu te diable kabolaka diable nde un jour na osala bino émission tolobaka sur la divorce et je vais vous témoigner tant de choses onga na vécu na vie onga moko na kozala na koloba onga moko na viva donc divorce ezala mutu akosa yo te divorce moko te tolobaka sur divorce moko te ezaka malamu divorce boboti bana ta bino bobukabwani oke bala PDG oke bana kona ke bala soki la ministre conséquence bana ko ya bana oba ko ya pa na yo
bakosenti ta mosu papa wana décevoir bango alingi bana ne koleka oyo mama wana do baconséquence ya divorce elandaka ti tokonunaka ti tokufa bana batikali nango. Ce n'est pas bon. Un divorce, c'est une très mauvaise chose, j'allais dire. Pasteur Esaïe, technologie P et un envoûtement. Tout le monde a... pasteur, je vois des pasteurs désert WhatsApp, désert en ligne, 1 heure en ligne. Tu vois, il y a des pasteurs, vraiment, se dire que au Tchèque, il y a un pasteur tout le temps en ligne. Au moins, pendant que nous avons bossé en aïe, il y a prière. On a prié 22h, 21h. On a chatté, on a WhatsApp, Facebook. Croyant que ce soit celui-ci, Facebook a prié, mais les candidat n'a pas pongi. Comment vous votez? Bon, et là, on a ce long na présence en mais en votement. Au moins, tout ça, les réseaux sociaux, locaux, la lieu de promenade. Mais tout ça, il y a un lieu de communication, auto-communiquer, auto-zui, pas nzambe, pas battu. Ce qui n'a sur la battu na réseaux sociaux, na osambe la pona bango. Et na zote ya bango, na sali lisumute. Mais ce qui n'a pas talanga babilo au moins bizarre, na l'exatant, on a fait na prière 0 heure, à les 0 heure na côté na réseaux sociaux, 1 heure, pongé et zwinga na kei, na surtout qui bon, non, on a comme distraction, faut na tala. Et ça bien parce que, et ça ba moyen de se diable à tirer pour l'ongo la battu na concentration. Au moins, on a été très focalisé dans les réseaux sociaux par rapport à la parole de Dieu. Il y a même Bible et téléphone. Si vous avez Bible tout à l'heure dans le téléphone, dans la Bible, il y a un livre. Et quoi, tant que la Bible et le livre, on se constate par rapport au téléphone. Donc, quand c'est facilité, parce que vous avez un livre, mais vous avez un par mon recherche comme passion. La méditation. Pour tout le verset, mais le comme quand on internet, na le exemple histoire intel et pesio. Or que tant que ça la méditation quand tu mets la place mususu, nzamba lobeli yo kaka makambo. Mais zaki na wango to luka verset na luka kangwe. Mais na kata recherche moi découvrir makambo na ezali ba kotso kamba la moko kota. Non, photo zonga pe kotanga Bible manda ko tu tango fungula miso na biso livre to tangi yango. C'est ça. Tout le monde bande comme sur l'église au monde a iPad munene. C'est-à-dire que pasteur au terre na Bible, il pas du téléphone, au terre na Bible un téléphone. So si charge c'est sur la minute tu vois. Tout le balai. Attends à sauter. Or que biso ton la charge à Molimo Santo. Oui la gâté. Et là on a auto ebisa biso awa. Pour ka sujet auto to kotiango musindo nango penza te. Na émission monsieur ko ya to kolobela kaka nyonso na ko na otea kaka na otea wana ba question za mingi te. Na otea ka suna sisi on poser ba question parce que ça histoire munene o ya personne envoûtée. Balobi awa muto aza envoûté tombaka tango sur la péché répété. Mabe mo ka sala ka ayepe na église nzambe limbisa nga na lisumu me alobe ko sala ngo. Péché chéri, péché répété chéri. Do akotika kotika ngote. Babi famille na ye ko envoûté ye bato ko envoûté muto abongo ata comprendre mabe bobanga été osenga ne pardon makozongela ka mabe asalaka alors ça bien té et babinini c'est lui qui s'est livré chaque jour dans la boisson, dans la cigarette, dans la débauche. Après être tombé, il dira qu'il souhaiterait abandonner la cigarette ou l'impudicité, mais après comme de tels actes vient les regrets et les remords. Abandi ko sentir pas si on est na saliango wana za mvutima. Et là on est sala kamuta bunda kisima bunda no regret. Sima kwa moi si on ngana lingana ngai tene ezaba mvutima mutetinda kio. So vérifier ko sima na conséquence yaka. Yango foko keba na ba mvutima mwana mwasi mobali musu mvutima ya kosangisa ndoto bosangisa neka ndoto za no ndumba te. Me bana bosangisa ndoto koma ndumba. Mwasi mobali pende moko. Ozaka no bena mwasi no ndako bana osangisa nzoto na mwasi wana kuna mwasi no ndako maboyo kana swezate parce que bamvuta kibino. Il faut faire beaucoup d'attention à la réalité oyo parce que lobi nango ezali o mutu nyoso ayebake tango tozo tambola botambola kaka Bible en réalité dans l'homme c'est l'esprit. So miye parce qu'on a vu na yo oza pour ça année 2021 za malamu. Mais est-ce que ozana esprit nini ozo diriger yo? So ozana esprit satanique yaya okozalaka na échec otozwa na 2020 kozalaka au moins échec à 2019 elandako na 2020. La 2020 kolanda na 2021 parce que o changer té. So koza délivré Luka délivrance Luka basala nzambe oyo omoni na za spécialité mais numéro nangeza na kata chaîne oyo
appelle-moi na kosungo na prière naza la facture na opesa ote mais na kosungo na prière. Pasteur, on nous signale que jusqu'à 10 minutes, réalisateur le bitin nango, tenga nango pensa. Alors, au sauver pour moi très important. Pasteur, est-ce na basi msusu balingi nzoto comme pas possible. C'est-à-dire que do yeso ka bibi na mwasi na mobilité mukusa nzoto. C'est-à-dire que do fa ndinga boye mo lui impédicité, on va ndinga fo asa ka nzoto kaka. Tu bien envoûtement. Mais balobi ah, celui qui est envoûté, ses caractéristiques yoka bizali nae. Il marche dans les mensonges. Premier bizarre la mutaza mvuta tamba na lukuta akoko sa mobile na niveau nyoso akoko sa même pasteur na ye anania na safia na acte 5 bakufa po na lukuta même muta ko sa deva pasteur muta ko sa deva famille na ye muta ko sa deva batu premièrement. Deuxièmement, livronnerie batu soka meli kwiti te na temps au génération zobeba tala batu bazokufa ba gene bomi batu ebele ba whisky zo boma mi bazo melaka parce que baza ba mvute ta musupe omona pe journaliste avant qu'il ne fasse mélana à côté esprit auto tourner bongo biso toza moli mon centre tourner biso bongo yo frère comment si ko yeba ke whisky na zo mela et salama ki ko salama na nzoto nezo détruire na moni bibe melana ni miko eleki abana biso na s'intéresse ba garçon ba kufi apo na ba melaka kwiti mingi babi l'hypocrisie mutu hypocrite alobaka teme aza ça c'est criminel netinga so obisinga moi so na lobate na obale ko na otindo obala ite po baso balobaka te bala mabe mibalo pe balobaka te bala mabe babomba makambo moto no sana place alobaka kasi baba appel mnoko lobaka mingi pe sumu kaka munoko lobaka mingi sumu kaka siko o sumu azani munoko lobaka sans discerner bible be avant d'ouvrir ta bouche faut tourner ta langue 7 fois donc babi l'impudicité comment muto mwana mwasi mubaza soki asali ekobota kovanda kimia te bazali baza ebele toyambaka bango baza ebele tomona bango mibali pe baza bongo surtout mibali baza mvute omona soki azwika aza ne pauvre mpiaker mais soki azwi mwa $10 fo ekende akende ovanda ata na hotel ava na bar apesi mwasi 10 000 yaya na yo mpe mwasi bapesa 5 000 na yo mpe mobali okebisa mono lobi akomi mpiaka akomodeka funa ndako botelinga badi te nga mutu te na kosalisa bino famille ya nanu kutu $10 ekomiso bongo bokosalisa bato na famille moko nini oza envoûté l'esprit ya pauvreté donc mosusu pene mona ape azwi mpe mbongo mpena boye na baéchange ya 200 francs motika dazwi kope mwa $50 temele $50 akomi ata so beloko moko boye tikili 200 francs non botika etikaka nango eza esprit ya gaspillage omoni ntango frère nazoyebisa yo moto olanda nga ntango ozwaka mbongo bapeli ya mbongo banolanda yo yebaka eza esprit moko kontrolaka yo bato mi azalaka so bafuteka mbongo to azwi kope mwa mbongo na bandeko ya mboka bandi obenga meme bino bana poto ntango osalika kope no mbongo ekoti bapele ebandi ebele prie yo oza source te bakotokaka mpa na yo te bato wana baza na zolo mibale tala na se lokola yo miso mibale bape na makolo bakokozwa mpe mbongo babongi awa eza teke yo oza parasoleil to napekisi be osalisa te bosalisa me ka pourkui ka ntango oza na mbongo nde makambo wana eyaka meme na ndako eza mibali mimi aza na mbongo akomi kandaka na mwasi na ye bakosolola su te po azwi mbongo osaka na nga te boningamu na bala yo te ya pomba tika na biloko wana molimo nini ezokamba yo mwasi fo azala utile na vino do ezala mwasi basi mi baza soki azwi mbongo ebele autoza so mobali te akomoluka asala divorce surtout bino bato ya poto soki omozwaka bambongo basi mingi na poto moto afutelaki yo biye moto abalaki yo moto asalaki grâce ozwa mikanda ntango ozwaka mbongo pu okomoluka divorce mpo osala makambo na ndenge na yo eza banvoûtement mais pasteur est-ce que eza mateya moko te pene ezaki moto pene ase comporte ndenge wana kofunde pene pa nzambe akufa ndenge kaka c'est-à-dire comment apesi yo mbongo na ngai ya biye oye pene orejoindre ngai et après olingi divorce akufa pena est-ce que bibembe nyonso bakufa bato bakufa satana moto aliaka bango mosu nzambe abomaka mibali mingi mpe baza kuna poto babongo azwa mikanda na nzela ya mwasi azoyebisa aza na mwasi ne mosu ayebisaka soki nazwika mikanda na kocréer divorce bato ya bongo baza banvoûté bato ya bongo soki oza mwasi mobali ya bongo aya na vi na yo soki oza envoûté faut osala délivrance wana eza mobali moko aye kosise yo po akende donc moto oza kuta makambo ya bongo luka délivrance ce n'est pas bon comment bino bato ya poto nazoyebisa bino bato oza na makambo oyo non ce n'est pas comme ça oza mwasi abongi na libala soki nzambe apamboli oza mbongo koleka mobali mais alongwe mobali te soki alongwe mobali bota yo moko kasi
omona siko okoma ndumba pono za mibali ozana mobali mo bosali 5 ans 2 ans ozisu mususu mais yebake tango kokisa ba 60 ans ba mibala niso bakozala te okofini na regret oya kotonga village si je savais. Mais tu comprends ça, bandeko basi faut citer au début quand même bali mususu tongo mwasi afuta mabia lingo travailler te donc bali mususu avant na poto on c'est-à-dire que la femme travaille salaire a bien et elle n'y soit travailler te le soir comme piaka a commis c'est-à-dire que mon malam nanda ko longo la mwasi basili mais aza mobali zoba aza pas envoûté n'est-ce pas pauvreté parce que comment est-ce que yeba na mokilio frère vous êtes encore des jeunes so kufi na mokilio sika lo somba lupango te osombelo ka valeur to tiki bongo okufi na lisumu te. Oh, ton âme repose en paix. Repose en paix, bana otiki bele ba souffrir. Comment ngote ton âme repose en paix, otiki bana ba locataire, bana batangi te, bana bazonyo ka ton âme repose en paix. Ba nyonga. Basi musu bazonyonga, ton âme repose en paix. Bon et puis ba comment on a mis ça que ton âme repose en paix. Nana mona place âme qui na ko se repose en paix. Non, frère, ozana poto, moi so ka sala yo pe beta libanga. Nzamba pesa kabiso na mutoki na ye. Na mitoki na biso omonita nzambe pambola nzamba otala yosala keloko to croiser maboko siko pambola wapi nzamba pambola oyo bandi soko te premier pas ya te deuxième pas jusqu'au premier pas za te nzamba pambola nini longwa na esprit wana ya buzo ba potika pe famille wanokosa moi sino te na kende cop moko place ba 500 francs lokoza mo pa moi soko si 10 francs potina ndamo na poto na Congo a to na Afrique non se repentir ozana makolo za maboko luka kosa la fierté on a lati propre tambola non la tambola salité za na mbongo ke otambola propre zanga mbongo bon là compliqué PDG d'AS Milan maman fi Milan do kuna ko to lobela te pokuna bon ba travailler pena maman fi Milan do PDG d'AS Milan do bango mo travailler ka ah bana poto mais il travaille quand même tout le monde a paix na misu koloba mingi de bakambanga pasi pasteur c'est que c'est makasi le lolobi so qui PD donc les bien envoûtement eza na kata PD lesbienne eza kindoki eza ko envoûtement te mais tous ces au mona baza ba PD ba koma na kindoki oui parce que dès que bazo ko se comporter bon ba contredire nzambe lokola pe monde comme na envoûtement bazoko officialiser bango babalana na mutu officialiser bango za envoûté o monte coronavirus e bomi batu mingi na poto poani pokuna nde bazopesa bakisi ya biloko wana nzamba azoboma PD lesbienne azotambola ay kolinga te esplanel et le quand na famille na yo eza sorcellerie eza envoûtement moko très grave eza kutu na importance te donc je crois que nzamba sunga biso à la prochaine to développer makambo mingi tana makambo belé to kolobela na kata chaîne to soki nzambe alingi bino pe bozolanda so bosepeli boye bisakolo nango to continuer ba émission de délivrance o to kene musika ngai te bino so bosepeli nango so bolingi pete to continuer te ezala bongo menga na kanchete zala mayele yebake diable akotela ka mutu nyonso azobanga diplôme na yote abanga kitoko na yote abanga bilamba na yote abanga ndaku noza na ngote mais diable a détruit ka mutu nyonso le diable est venu pour détruire égorger c'est le Jean 10:10 donc tout ça la jeté alors même biso tout ça la ba émission oh frère vina yo diable a yebike po beba ezana nzela ba envoûtement surtout bino na bobali te keba le canal au diable a détruit le canal à choix choix envoûté mais à la ko bino bolinga moi si la fa représentable fois à la licencié yaya nzamba ko peso moi ça ne licencié te mazama yela ko va no kolega moi ça licencié et ça ya yo parce que tu veux le choix d'excellence au lieu que yo ça la muta comme excellent yo linga moi ça comme d'excellence moi ça comme excellence à cause de la valeur na ko peso valeur te oza bongo oza bongo zonga si yo mo ke olinga ka choix moko faut moi ça la apaiser na soit moi si mo na niveau bas tombola ye bato ba peso valeur talinga beaucoup plus kilo ya intelligence pour matérialité kilo ya intelligence quand même les arabes pour la moi aussi c'est qu'on est-ce que bike mboka oyo ezokufa pona bato bazu intelligence mingi bazangi sagesse les professeurs des universités babomi ba gouvernement bazana combien de diplômes mais ba papa moko ba kambaka moko ba vie kasavubu atanga mingi te comprendre. Pasteur, il y a des femmes qui ne sont pas étudiées basant la compréhension à madame. Sur le bien, il y a des femmes qui ont étudié basant ma bé.
ils sont désorgueillés, ils ont des mauvaises compréhensions pour aller tanga na ya ko sala na ye. Mais ça basi muso tanga te masuko tuni likambo azo orienté dans la sagesse. Le senga frère okutana mwasa na sagesse. Libale za na sagesse za na intelligence. Intelligence na misala mais ndako etambola na sagesse. Une femme sage bâtit sa maison, pas une femme intellectuelle. Merci pasteur awa basako lingai. Pasteur, je marque des mots. Non, bon, ça va? Je sais pas quoi dire. On le battait parce que c'est ça, c'est le moment. Et là, moi, c'est intelligente. L'obé a souki si elle est là, a commis la blessé. Nous avons passé sur ces chemins-là. Conseil au Pessingai. Bisobeto le Cabo. Conseil au Pessingai. Conseil na Pessio, prie ton Dieu pour que l'Éternel prévoit moi si moi comprendre yo. Beaucoup à la même objectif. Wa ko comprendre nzambe na pas comprendre musalo salaka. Moi musalo salaka. Moi il faut comprendre mba na kutana na batu nyonso. So na kuti na ba fille moko boy na banana zuwa temena ba ken bongo to liaka yango wana. Et puis vie na ye azali na niveau excellence parce que kutana na batu nyonso. Omoni. So moi c'est azo comprendre. Ndeza mando benga. Omoni kotoza na ebite tiana nu video na mona. O baby si musala. Je préfère moi ça malanda. Le ban est pasteur à lobby. Malheureusement je parle de femmes. Là je vais avec tes recours saoté. Azate pour le moment. Na mikolo yo. Ah ça va. Je préfère faire des émissions avec des politiciens. Je préfère faire des émissions avec des politiciens, des musiciens, mais ça n'a qu'au tout. C'est comme au Tengama. Ça est fini pour aujourd'hui, mes très chers internautes. On a fini. Merci. Nzamba pambola bino et bino bozolanda nzambe parce que mouton faut le délivrance mouton faut le délivrance mais avec quels serviteurs de Dieu on ne pas comme on a délivrance Luka nzambe a sosolisa musala nzambe nini quant à moi na za spécialité ko le kabasa nzambe nyonso mais maboko nangi fungami pona mouton nyonso de près ou de loin et tout ça la prière naye et a omona appel boko na nzambe bato baza témoignage baza belé kolo pambola maman, fille, puis papa. PDG Audace Milan. PDG Audace Milan. Puis maman Moussoussou Alandenga na kata chaîne. Oh maman Mariano. Na papa Batista. Nzamba pambola bino. Et na pesimbo telisusu na bana na ngai. Na église lokola pasteur Baro, lokola ba frère Trésor aux États-Unis, lokola papa Dela, papa Patrick, maman Rosa, ainsi que c'est Jos Azawana, c'est Liana Geneviève, ma fille, mais avec Nzamba Pambola Bino, na Nyonso Père, Sœur Nabiso, gloire Nzamba Pambola Bino. Merci aussi à maman. Moko, Pambola Bino et caméraman Nzamba Pambola, parce que tant on a il y a des choses que je parle ici, ça lui concerne. C'est bon, ça va? C'est mission de mon athée. C'est côté Masanga, je ne sais pas, parce que pour publier. Yemo ka yebike amela Masanga. Yemo pa yebike a supporter présence d'une femme, surtout Basi ya Pembe. Maman Mariano, papa Batista, je vous salue. Azana bango pour le mois de. Ah. Maman Mariano, papa Batista, côté Bozali, Mboti Nabino, je sais qu'avec Dieu, tout ira bien. On a fini. Numéro de téléphone rapidement. 09 98 065 65. Numéro na yango peka na WhatsApp. So lingo zwangai et oko le kapé na canal ya présentateur ya émission Oyo. Abombelote na santi kaza cool, baza ouvert. Zamba pambola bino so banana mama kino bino bo sala awa. Na santi ke boza ouvert pour mingi pe to ça ba émission a babengi a camoufler to mona mutu musa bengi j'ai fait ça mais et commenter na yebi mutu matina mbona bonane et commenter pa nanga mutu sala na émission ali mbona ye to ko sala be émission to na ba belé na zana ba orphelina wezo luka eda batu neti kulema babimisi biso na ndako ba orphelé baza mbongo ko za garantie sikezate on cherche tout ça besoin pour le moment c'est $1200 to za na ngote pour to za ndako pona to kipenda bazovana na ndako mutu na solo na ndeko mo bazovanda kuna ça me coûte trop cher faut laisser ndako na mobimba alors soki okoko contribuer penza mapambola yo.
Merci aussi à Maman Mariano, à Papa Batista. Papa Batista, voilà, ma Papa Batista, Maman Mariano, je vous salue. Je sais que Dieu fera grâce pour ce couple. Voilà. Pasteur, au pays de téléphone déjà, je pense que l'on va accéder. Mais on a raison, on va répondre à les cam où il est allé au sujet où il y a délivrance. On a raison, on va populaire. On peut, ce moment là, Kimi, et ben Kimi des prophéties. Na Kimi betanga pena ba bloko donc tala. Na il faut Kimi ngo. Si ko tango sola na mosala nzambe o aza équipé pa nzambe, faut s'attendre de tout. Omoni yo ozali pamboli pona nga pe fona zali pamboli pona yo ozali pamboli pa bato baola na ba émission o yo pe faut za la béni nango non c'est ça bon délivrance c'est important, très important dans la vie. Qui peut être délivré? Tout le monde, même les pasteurs les gars délivrance nga na sala que fort qu'il t'a fait ni moi na fuka ma église ba sambela pona nga qu'il t'a fin de l'année na fuka ma église ba sambela pona kokate toluka makasi ya nzambe surtout biso tozolinga totia mwa vérité to combattre makasi mais basa nzambe ba combattre biso mais bato bandima biso te et puis pour muta edo face la passe pour za na mensonge te ko sara bato pour pesa kabela non nga na lingi parole ndeza la kati na yo éclairer vie na yo mais nga na yebi ke mutu no zazo croire na Jésus nzamba kangola ka changer la vie na ye na loba pa bato ko botama na famille pauvre eza problème te mais ko kufa pauvre ndé problème. Pour famille pauvre, au botami na ngombe nzambe azaka palo ya seno mokili nzela na yo richesse kota. Na nzela na yo batu ba millionnaire ba koma. Na nzela na yo ba milliardaire ba koma. Donc nzamba asunga biso mutu zolanda couple na yo tala ngonde ezokendele. Yo moi si tala ndeko se comporta ti age okomi na ngozo balate au divorcer de combien de fois. Yo balate mo divorcer tala ba couple ba relation. Au moins si okoma de mibali 40 aux ans 45 ans, olinga mibali bono bana ko linga mibali damu na 13 ans. So mibali wana olinga soki ndoki na kati ndoki pa ko zanga te. Mutakisi pa ko zanga te, muto bala kela mabi pa ko zanga te. Yebake yo za dépôt. Mibali no so sangisa na bango na nzoto, milimo na bango etika la pa na biso. Fo yeba ngo mwana mwasi. Ya mwana vino koma ko se compliqué oyebite e koma boye pona nini. Ba orienter pona nini. Yo pe mwana mobali nde moko vino ko beba pona basi osangisa bango nzoto linga mwasi ya pembe mwasi ya beauté mwasi intellectuel mais oyebite au dedans de quel esprit qui agit parce que merci le quoi beaucoup plus fort ba c'est pas église ba c'est église belé tellement ko sembele ki mingi ça dire za wana nzamba ko sala c'est à dire que au moins moi si pendant na ba 17 ans 18 ans mi bali bazoya azo chasser bango azo benga bango te azo kende 25 à 30 ans, mi bali bazoya te akomosenga nzambe mbali nanga OK bengana ki bango tongo zakina ba 16 à 17 ans. Ya célibat pe sala bon envoûtement célibat. Mona moi c'est azo saboter bato impoli. Ebike bato mingi barata mabala pona caractère. Qui impolitesse moi si moi so ani ko dévier mangala. Le point azota la beauté na ye. Or que banda na 15 à 20 ans, moi ça za fleur et bando fonga masika. 20 à 25 ans, moi 5 après 5 après. Étape moi c'est changer. Au moment ça bando comme na maturité. Parce que yo na tawana oza grodo. Ozolinga mibali nso ba koma yayo. Sache leke balo ana cheval. Ana cheval hélicoptère. Yo moko na no famille bino pauvre. Papa na bino tambeto azana ngote, mais yo zoluka mobali azana ndako étage ya yemoko. Papa na téléphone ya mikitisa yo mona iPhone ozongo wapi? Yo mwana oza téléphone ya $200, papa na bino na téléphone ya 10 000 francs, ya $5. Si au téléphone, est-ce que wana oma teke oza mailete? Parce que mbongo na kopesa ngo papa na sala commerce. Abani mbongo. Ekipidité na lulendo nde sala kabasi mi babala te. Comme mona bakoka. Moi ça mona ka koka moi va na libala ezate. Moi ça tala ka kitoko na ye avant na libala te. Moi ça mi mona kaza mayela tanga mingi avant na libala te. Tala ba femme docteur boni baza ba célibataire. Tala ba femme politicien boni baza ba célibataire. Yo so mona ba wote baza ba célibataire mingi. Pona nini comme mona. Eza envoûté mais esprit mabe. Basi mingi na poto bana ba mbongo basa ba faire ba bala te. Obalexi baba na baba papa boni. Ah, combien de journalistes babala te po basi baleki mingi. Abi tala ma numéro na pas basi belé. Ba frère journaliste. Bo changer petit. Eza bien pour mokile kende na équilibre. Beauté de mokina déséquilibre bo. Ba caméraman n'en parle pas. Donc partout que fa gete fille moi qui to kazaki wana. On a fini. Au près de mon téléphone, je pense. Donc, c'est ça que tu as mis. On a répété en lisusu 09 98
065 105. Donc c'est plus 243 998 065 105. Si vous voulez me contacter, appelez-moi au 090 735 31 03, 090 735 31 03. Merci à maman Mariano, papa Baptista, je vous salue. Quant à moi, je vous retrouve prochainement. Bye bye.